Bonjour, 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 peuple congolais, Babiba, bonjour, Nabino. Peuple congolais, tous à la batou, tous à rosa banyama. Tous à la batou, tous à rosa banyama. Pourquoi tous à rosa banyama? Parce que ma kambozo le karamboka, oh, peuple azangi maele, peuple a commis zoba, a commis quoi encourager na ba n'importe quoi. Peuple congolais. Toujours sambela tongo midi pokwa. Bino moko bozolo babutu na moi. Lelo o nazo comprendre te. Neni bolati mama Denise Nyakero. Bokanga mine na munoko bolimbo comme ça libala na eko ma ya Giselle. Libala mama ya Nyakero eko koma ya Giselle na ndeni. Eko koma ya Giselle ten. Mobali na linga ndenge wana. Lelo bokomi ko témoigner. Po eza binote. Eza binote yango bozolo bandengwana. Moi ça solo penza o ayebi nzamba banga nzambe akoko encourager bêtise ya Giselle te to komi na temps eza mauvais mutu la mfaluka mobali na ye Giselle faluka mobali na ye mama Nyakero eza mobali na ye bino lelo bo ignorer bo parce que aza rwandais bino ne bo benge rwandaise mais bo tela nombre bana aza na ngona fachi pendant o bazaki na ba propagande ezo sama ba nini pour la solution bazo tambola na mama Mida Giselle azaki wa pipo atambola. Tomona qui était ni na Goma, ni na Bazaire, ni na Mbandaka, ni na Bandundu. Lokola loko so mbongo eleki bino, yango bozo ko encourager bêtise. Tolongo la polémique, le choix est clair. Moi si moko mobali maka. Si c'est que dans la tradition visa biso yo tozo mona ndenga lingi mwasi na ye na ba gâteau na ba fleur na ba nini ye mwana mwasi mwana mukie ole bo pesa chance beaucoup encourager aluka mobile na ye moko kobota eza lokota Amida bota bana combien mais Amida la bali caméra bino pe ko tika Giselle aluka mobile na ye asala choix na ye eza te ke bozo ko encourager bozo sala pe be mission. Bozata na sonité, yango Congo ndenge kebonga. Bovandi na minope bozo sa ya be mission, boza ko encourager Giselle a komi moi sa liboso, ndoko Nyakero ayibi mobali. Oh peuple ndenge nini lobata bokechwa yambo. Oh peuple ndenge nini. Peuple liboma, peuple ndoki. Hey! Boni bo korje nzambe mokile komi na tanga suka babi mwasi moko mobali moko Giselle azana jeune aluka mobali na ye kobota na mobala muntu esa déjà kobo asenga nzambe pardon nzambe opese mobali na atike la Denise Nyakero libala na eko atike la Denise libala na ye ole bo vanda na bo encourage kaye bino congolais 100% congolais ba ko bengane na mabele na ye ba ko bengane na mabele na ye te so avanda na ye ba nga ba ye ba epe karate ye kara famille la kisa muko mobile pasana na bana mitano lelo bokomelo ba o mwana moko ka mtaza ya Tshisekedi o bo alukuta makasi botana o aliboso mwasi ana ajini mwana Giselle liboso za ajini bokomo lo ba Giselle amoni pasi na Félix abo ama boma Giselle amoni pasi na Félix to mona ki ete poinita baza otambula Amida Shatiba otambula na Denise babenga Giselle tasa atambula poini to zaki na ba poto Giselle abenga bisote poinini to sa propaganda ya Félix Tshisekedi boni lukuta boy mutazi mobala mutu ole bo pese conseil ke no ya loko ekomi boye zwa gaga poso alimentaire pona bana niki wana zaki mobala nana zwa mobali tant mobala confirmé lelo nana mtatikala kolo mobali no niki akena ya bandi vi na Giselle pe azaki mobala batu ndenge komi ya mobali na confirmé mwasi na bo pese conseil abima na terrain atika Nyakero na mobali na mama batu avandi na bo komi kofinga bozo sa ele ba chaîne ba nini monsieur belé bozo critiquer femme abatu alo barate elo côté boza appelle soniko congolais yebino sonye kenda wapi yebino vraiment congolais sonye kenda wapi bato pe bazo finga wana oyoka bango mateya na munoko baloba nzambe vane ba ona munoko Bible eyebisa biso totika kindumba Bible eyebisa biso totika polygamy totika mibala batu totika mibali na biso bino bozo encourager Giselle poni ka po Félix président de la République bandoki mama batakangi mbende na ye babi ba ye ba valeur moto tango makambo ezaka na poche
Tshisekedi a pesi le coup, mais pas moi si na ata bobenge rwandaise, ata bobenge nan, a cause la kaka moi si na ye. Gisèle, conseil gratuit. Kolanda Congolais te Congolais zo kosa o yaya, oza moi si kitoko. Il est temps de comprendre que match ezaki ya yote, bale pende simba ite na kana o, kolo balo beti balo na Luka mobali na yo ndeko. Luka mobali na yo, na lo lekolo pe zaka na ngote, o Rwanda rozala, o Tshisekedi rozala na ete yaya, Luka na royaume de ciel, tika rolanda peuple congolais. Ben mission no so ba osala neza bata polémique. Bazo sala ngoka contre, ndoko bazara, o, tala, mungala, tika makambo. Na, bazo sala ngoka ka, pona, kolakisake, balingi Félix te balingi ba profiter na situation na mutu ya soutenir Gisèle. Non, mubala mutu ada mubala mutu nde bakoko balobaka liboka mninga basombela ngo kwanga te. Soko sombela ki liboka mutu kwanga yeba ke na tongo moko bakolamuka bako récupérer liboke na bango. Mais comment Maman Denise pas récupérer liboke na Bokosi ça n'a maloba Tshisekedi rotika Maman Denise te pona Gisèle wana bokosi c'est faux et archi faux. Azata la place mokote de pas comme président de la République à Alexis so Gisèle. Azata la place mokote o a présenté so Gisèle na monde entier. Na monde entier ba ebi ke Niakero c'est la première dame, la femme oyo ya Tshisekedi o place le motema na la laka. Botika kokosa mwasi ya batu. Botika kokosa fi ya batu soki Gisèle, Luka mobali na yo, tika mobali abateya, Maman Denise Nyakero. Ceux qui posent à qui moi ça maïele, ceux qui ngai, n'engana ndima to sa tapage ou to sala. Et là qui se le yipe Félix en hauteur, parce que ce qu'on sali boy, et ça mobile no mo konzi monene ya mboka, so dirige mboka, mo mazo dirige Afrique. Yo ye o sali tapage, mais na tapage en haut, oso compter la mobile yana. Nanou bisanga 2023 a problème te, et ça ma Cambodge. Sera les calés, qui se parle, qui t'a qui pose Congo za Félix, Congo za bisonyoso. Ce mandat na si la roquée na tocha libaya, ce simbi. Biso to na posa polémique te, lelo Congo zo senga polémique te, Congo zo senga. Muto azo tia Pierre moko oyo, mboke kende liboso to soutenir ye. Parti au Félix déjà kumbi bisoto lelo to eba ikite ke na mboka na so ba refouler batu to komo mona batu ba komi ko refouler batu lelo to eba na mboka na bisote ke banzela kitoko koza atomonyango lelo na mboka na bisoto eba kike bana ba ko tanga classe au Félix de bazotanga le reste to tika na wezani o paroya so ipe Félix a kokite mutu so azui a continuer ka na chemin biso l'essentiel mboka za bien biso to ba fante o fan po am tabandu nga fona linga mtabandu pona linga baluba te on dirait yo nzambe osara batu osara mokili yango no komo corger nzambe non o komo corger nzambe na makamna ye nyo sote sama mokili za mabongisa nkolo o ayebi nzambe te kamtake na la loyenge ben muto ayebi nzambe aomona ke Félix azane za azarte so ngeza ki azar nde ba bete masasa kufa to pese exemple Davis Camara zwaki na Guinée kuna tangu ba telemena kena mincha longwa ka fandi na bokonza ota beta coup de taf ya gratuit mais Félix soki akopera ka azwa bokonzi ça veut dire nzamba alinga sala wana yango monya protéger kina ba bitumba nyoso ekomela kae donc ndenge toza eza faire à Félix te eza faire ya mwana na bino oyo Gisèle ya Belgique atika mobali ya batu ya Maman Denise Nyakero Mama Boboto Mama bataloba na yete pour ceux qui zaki Maman Denise azaki soba yekumtanga sa tapage au Gisèle asali mais Maman Denise asali tapage te mutasali tapage za Gisèle aye kosambu sa Félix na kata mokili ale bobia linga ki amona pasi na quel pasi ya romona na Denise abandi na mobile na âge à 18 ans documentaire ezawana Maman Denise abandi na mobile na âge à 18 ans Gisèle azana au moins muke aluka mobile na Bible za ko interdire biso mibali ya batu botika prévane ya ngwana babimisa na poisa ce gars qui moi si na Félix anga ko honorer devant le monde mais asala ngote masara kana Denise ça veut dire c'est son mari c'est maintenant je disais de comprendre que c'est pas son mari il a qu'à chercher son mari on a déranger couple à Batou a déranger couple à Bata comme à un niveau à Kosambu sa président de la République c'est pas normal
C'est pas normal. Ouais, nous sommes le koso ambongo, koluka lo kumu. Babe nganga pe moi sa président. Olo zape a secret, ne bobanda na secret, olingo bimsongo na mokili. Maintenant, to yebi na biso Gisèle oza moi sa président. Mais, écoutez, moi si c'est Denis Nyankero. C'est Denis Nyankero. Hein? Boba nganzambe, tout le jour, boza na ba Bible na munoko. Oh, j'aime Jésus. Oh, nga naza moseli nzambe. Mais na kati na mino botonda mika na likunya. Botonda mi na mabe. Boza ko encourager muninga na mubala mutu. Mais non. Ezalaka te peuple congolais. Mais non, ezalaka te. Bolo bana ndeko luka yo mobali tenza mabe. Lo lezo senga boyete. Aluka mobali na ye. Mais bino bozo tinda eka. Ke, mobali na ye ya wapi. Mobile ya wapi? Oh, amonela pasi. Amonela ke pasi place nini? En même temps, bozo finga Félix ango. En même temps, bozo coller nani mwasi na makasi. Donc, bozo vraiment peuple moko non, bozo ngana sorcellerie conscient. Mais au nom de Jésus, ba sorcier no soit Congo borokufa. Congo ko avancer ko kende liboso. Akarabino mona ba polémique a buzoba akarabino mona ba biloba lo bezanga tina akarabino mo bozo lettre président buzoba nyoso tout parce que bo mona bonheur à Congo nzambe mtacha Félix la poste ana o bozo luke ko simba te Félix azara ngwende aneza bilakela nkolo bon nanu bisanga Patrick, voisin, na mona nga tout tozanga ate na kotika pona lobela mukebe na pokwa nanu eke yinda no yesabino no raisonnement mo sala lo na pokwa boni boyeko botika mama Denise Nyakero avanda umela na ngwende na mama Denise obandango na 18 ans pasi na bikedi na ndika vandisa libala na makambo evanda nanu yo no na papa gina ndako wana mbanda te pukozo linga Gisèle zo akanga mambala ta Denis Nyakero nanu bisanga ya papa gi yo moko kanga kwena yo opika wana akende Kishasa zonga batu ba yebi ke identité na nanu bisanga bongo yo sikozo linga Gisèle dono na identité batati sekedi o ezali tisekedi azana ya bata mama ya Denis Nyakero natiki yo na pokwa kaka bye bye le kaka na beta mo muke moko okosi kota mwasi nzambe okosi mwasi nzambe balakisa keta na mokilite tia yogi atambola wana yo natiki yo chao